MDGTV, une chaîne white pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mboto ya MDGTV Mafuta Yasika. Nzamba mona papa mbolela na bino balingami. Toye lisusu lelo. Émission yo bandi on en français. D'habitude émission prophète Joël tout ça là en français pour azali tellement international mais le to sepeli to sukaka na muno na biso po to bombaka salite ya ba congolais bandeko et pesi passe pe ma komona poste oyo prophète Denis Salobi Joël azosala ba miracle soit disant mais acha pe moi sinezemi po totala. Les amis, c'est vrai, likambo libala Joël, likambo moi c'est Joël, likambo libala Joël, ma bota Joël, il y a à manger et à boire. Donc kota penza kuna te, mukolonza maolinga to lobela ngoto kolobela. Mais elonga na ko lobela aweza ba déclaration ya Mosel na Nzambe Denis Lesi. C'est vrai bat bakolo ba peut-être pétage, aza voyou, aza vendrier. Aza boye mais biso toyebi eta mosali na Nzambe pesa biso image ya mosali na Nzambe Denis connaît la Bible akoki kotuka moninga boye ta koloba eloko ya ndenge wana te parce que moto abotisaka ezalaka Nzambe Bible ezoloba Dieu a rendu Sarah stérile. C'était Dieu qui avait rendu Sarah stérile, c'était pas les hommes. Dieu a rendu Rebecca stérile, c'était Dieu. Dieu a rendu Anne stérile, c'était Dieu. Donc ce qui veut dire il y a la stérilité belé, pas c'est belé na vie à bateau. Cause ezala yemo Nzambe siko boye bisanga soki Nzambe rendre mutu stérile. Nana ope na ya robotiso. Ata yo mobala ngo za soki na maya ngo ya ndenge ni bolimbisa. Ok ratakate ya to za na data ovulation to kokanga zeme yebisanga soki Nzambe mutu rendre mo sino stérile. En tout cas, Babylore Aboisa, Babylore Mora aussi c'était pas polémique, n'a pas problème parce que Bazali heureusement Joël Azamuto pas polémique était azana mabe na azana maambo na ye mais côté na longola ke Joël azala problématique te. Nde tout le monde va passer bele ba sona na Congo wana. Denis les sabando chrétien Joël lelo te bonaye ba répéter lukani ne. Ne ba répéter problème les alara nini. Juste avant Francis Akebala to bi fuite wana bimana mno Denis le sinon que non il paraît na yo kana mosimo mundele ndé kuta ke France Akebala juste avant yango voilà makambo evala oyo Joël beta manki ona ya evala evala oyo alobaki que non prophète Joël 15 000 euros bo pesinga pété. Oh andimaki balobaka za moto abakisi po bapesa 15 000 francs. Mamba ba 15 000 francs o nga nayebi te. Bandeko bolimbisanga. Yango chiffre 15 wana c'est que ya manger à boire na ba congolais. Et vala pe balaka eka 15 000. Moi je peux auto pesa 15 000. Et Denis les Akretara Joël a tellement le cola cher à lobby. C'est un grand frère, c'est un vieux. N'en répondre été. N'a la capacité à frapper. J'ai la lyre, j'ai l'éloquence, j'ai la connaissance, j'ai tous les armes qu'il faut. Aloba on le cola cher. Abi maintenant on s'est réservé parce que Azayaya a mérité respect. Akipa n'a été moins en bateau. Comment Daniel Sakozwa courage na ebiteka badi ambango a roloba penza biloko boye ye mosel na Nzambe. A ocha kondima bato wapi.
wana mpona nini mpo bato batiaka confiance to bapesaka fona bapaster oyo ta mosusu baza na baeta ya bafaiblesse bakata balemba me okoloba biloko ya boye te panda koyebi ke moto apesa mabota eza nzambe eza basali na nzambe ebele basambela mpona bato bamonaka loboko ya nzambe me bango moko ta mosusu na bavi na bango bana bamaka mosusu bazoluka oyo bazwi nanu te baza ebele ta mosusu mpe oyo bazosombelela bato bazomona bango na bamoni yango te ya bapaster ebele bapria mpona bato bazwa mikanda me bango moko baza na mikanda te ya na basali na surtout makambo ya bamaboto ya makambo ya nzambe bandeko c'est vraiment méchant dire de tels propos tenir de tels propos étant mosali na nzambe pourtant oyebi liloba Denis Less ayebi parole ayebi bon quelque part wana na angle ya liboso wana phase ya liboso phase ya mibale eza ke il a dit ça po achola po atuka ou bien alobi yango na ntina to à cause eloko moko oyo ayebi parce que avec les hommes de Dieu ya Congo surtout makambo eza trop okata mosusu ezali nango mpe libala moko ya contrat bandeko bolimbisa ye toloba bamakambo toyebi ta mosusu ezali libala ya cope ta mosusu mwasi na mobali bayebani ekozwa mpe ta mosusu mpe basimbanaka na bango te awi tout est possible parce que bamakambo moko tozoyoka badossier moko tozwaka bandeko na nga des fois otali yango ozoyeba te émission obandela wapi okoloba nini okosimba wapi eya tellement sensible eza tellement somo ke nzambe akokela biso kaka mawa surtout son église moke oyo na bapengwi te moke oyo baza na bonzambe nzambe kaka batela biso alobi faiseur de miracle akosa miracle mais atia mwasi na ezemi totala ti tellement baza bamankioniste ou bien ta mosusu azokoloba ngo na cadre ya bamiracle oyo azosalela nango mambo lokuta c'est tout est possible parce que nde na omonela ondire ekozala eza ndenge wana parce que Denis Less ayebi liloba so eza ke makambo mpenza ya kobotisa to ya kotia mwasi zeme ayebi ke eza domaine na nzambe ya prophète ayebi ke ya domaine na nzambe ou bien peut-être azoloba bango na cadre ya mbwakela par rapport ya bamambo bango moko ka bayebi parce que bayebanaka nde baza wana bayebanaka mais sauf que na eloko kaka nde dérange nge eza ke bamakambo mosusu ya bamakambo koloba en public te surtout quand on se dit enfant de Dieu juste mpona kopréserver bafaible bible ezoloba vous qui êtes fort supportez les faibles na koprofite mpe kaka nabenda matoi na bana na nzambe balandaka biso ya des faibles dans la foi eya na bato ebele bavanda lelo na bandako à cause ya faiblesse bascandale moko basupporta te bakoka te par rapport à foi na bango bamivandisa na ndako yango na koloba na mwana nzambe moko bandeko to préservaka baame to evitaka badega to evitaka babiloko oyo oyebi ke ekopengwisa motu to evitaka soki ezali par rapport ya makambo oyo ayebi sur Joël na mwasi na ye fala bombango pour lui ou bien ntango akendaka peut-être na banganda na bango badiamba akende kosemoke kuna bato bakokompanaka eza efe ya diamba na public na réseaux sociaux biloko ya boye faut pas les amis préserver les âmes protéger les âmes faibles protéger les faibles c'est la Bible qui nous les recommande. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des propos qu'on ne peut pas tenir, surtout en public. Surtout en public, ça fait mal. Mais bon, que voulez-vous? Kombo kelengi bandeko to mesana ka boy. To mesana ka boy. C'est juste mon conseil pour tous les gens qui ont pona bandeko basikali. Et bandeko pardon o balandaka biso bato bazotala pe na musika parce que tozoaka mayele to se positionner kaka par rapport ya ba vie pe ya bato misusu ya ba réalité to mona tozoyoka et consort. Vraiment, c'était ça. Que Dieu vous bénisse
epesi pasi elobisi bato. Tomona mbala nsima, abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez et de bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye bye. MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.